Vous massivement na Stone TV, ndekwa Stone TV, Stone TV makambu yango yeye. Vous abonnez bien surtout massivement pour makambu pesa ya kesho Kambol Abu Dhabi. Azana bino. Abonnez-vous. Abonnez-vous Stone TV makambu. Abonnez-vous massivement à Stone TV hein. Babi na Stone TV bagdag ba télé réalité émission yakafu hein. Et là on sait nous sommes c'est pour ça dans makambu sur place ba bomi s'abonner. Tant aussi ça na s'abonner au moins la cloche à notification. Tout est dans notre na Stone TV au kobanda kozwa. Abonnez-vous massivement. Stone TV. Cela veut dire tous s'abonner na site na biso Stone TV na yebi déjà que bo sepela déjà na ba théâtre ya Q. Ba théâtre ya Q makasa. Bolinga ngote Stone TV na biso yango na tous s'abonner kaka nde to message ko s'abonner. Biso déjà to za na kati ya Stone TV. Muto alinga mo so tunga pe aka ndolela ka maya miso bomo na kolo. Stone TV yo bongo na biso. Yo bongo ba théâtre ya Q. Bang. What I go boss? Really? No, I'm telling you. Let me tell you. Bye. C'est Piron Nombasi, tonton Loulou et Jim Murphy du Congo, l'homme à plusieurs faces, Ilongi et Belé. Abonnez-vous massivement à Stone TV. Je dis bien Stone TV. Souvent les bandes comprennent que ma moelle est dans la carte. Il faut que la carte cloche sur la nieta yango. Côté la carte, il y a monde comprendre parce que vitesse c'est en casse. Je le confirme. On va pas me battre. Son arbre le bar c'est que ça va péter, je vous dis. Avec Stone TV. Moto. Check. Abonnez-vous. Sali. Là, c'est Arlene Niveau, donc je suis là. Juste pour vous dire que abonnez-vous massivement. Stone TV nde makambo balobi bokota bomoni so bokieka ngonga mo ezala wana obeti ta et puis na mi posto eza bien mamu na biso nyonso ekitela yo donc ta tiepelelo boekitili wana s'abonner vraiment makambo bien eza bagag bafilme bien bato bien beaucoup de bongo wana donc so olingi omonanga mingimingi zazala wana paston omonanga je vous aime tellement abonnez-vous. Bana Kinshasa, bana monde entier, bana poto surtout. Abonnez-vous na Stone TV pour vous abonner au TikTok. Oye koki ko setelisa yo na famille no mubiba. Bona Stone TV ezaka biloko ya TikTok pele. Paris ont réclamé you. Mais tu profites de la méladone pour sa fierté.